bakoti même na basoldat. Beaucoup de soldats, soldats rwandais bazaki na sida. Pesango basi congolais na sida. Pourquoi? Pour congolais botaka mingi bana mibali. Génération bana mibali sila, ba rwandais ba yebele, mobali azate, bozachu la makaste. Ils ont dit pour nous terminer génération. Pourquoi seulement race rwandais, il faut créer la bisonini problème. To fandi na ba Nigérien, na ba Malien, na ba Sénégalais pendant 50 ans, plus de 50 ans. Ba Malien, musula ba Nigérien, musula ba Sénégalais, ba kota depuis 1945. Mais depuis 1950. Ils nous ont pas créé des problèmes. Pourquoi seulement cette race rwandaise qui veut nous créer des problèmes? Les Kadogos n'étaient pas des Congolais. Babotina ba Congolais. Bana mingi ozo mona ba kulu no ba bana ba Kadogo. Eta akanga ba kulu na yo se azokanga. Atala ba adena ba. Parce que biso depuis to kola to imaka mokata mo machette. C'est le poison rwandais. Ba kulu na mingi baza bana ba Kadogo. Aucun musicien congolais a bêta na stade de la France, stade de France. C'est le Congo à gagner mon couloir. Double stade de France. Hier, j'ai suivi artiste. À ça, la promotion, il y a concert na plateau, il y a télévision internationale. Azo Yemba, na Yusundu. Azo interprété Nzembu, il y a Céline John. Je dis, waouh! C'est ça être un artiste. Très bien. Pas seulement un musicien. Parce qu'il y a une différence entre musicien et artiste. Nous avons des artistes musiciens. Talami azo interprété Nzembu ya mwana mwasi. Azo ça la promotion, il y a concert na ma fille té na soutenir yé. Premier jour bat base à la pleur, deuxième jour bat base à la pleur. Ba Congolais eza pour honneur na biso. Allez soutenir l'artiste. Pourquoi? C'est le Congo. Drapeau ya Cameroun, il y a Nigeria, il y a Comore, il y a Égypte, c'est le drapeau du Congo. Éco-flotté. Yami Balé, c'est l'homme noir qui sera l'honneur. Mindele Basala Yangote, mais Yasali Yango, comme l'autre Fatoumona Ouera son Salaka, double génite Salamate. Lui aussi, dans son tour, il a la double stade de France et Salamate. Nandimi Bato Bakoya après Bauzana Kokoso. Les services de reportage audiovisuels pour vos mariages, pour vos collations de grades, anniversaire, deuil, concert et clip vidéo. Pour tout. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bonjour à tous mes fidèles. Balandaka la grande dame. On m'a dit de laisser. Autrement dit, la boise de la presse. Oui, kaka le côté lingal. En tout cas, la linga bino bingi na lobara toujours. Télévision et radio. Te bino ba obozi li baku ya kolanda ni biso awa. En tout cas, tikankolo abombela biso bino po mae. Ya rosana mine tellement ebele na lobara toujours tant on la biso banana biso du début jusqu'à la fin pour que Hollande émission malam beaucoup travail temps fort au juger biso na mosika malam ebonge te kotala du début jusqu'à la fin pour comprendre message nini to yina ngona ikandoiki en tout cas bon mais ça non nazali ngai mon côté je suis avec l'homme de Dieu papa na biso osakoli boer yena ngai to sala ka juste ba analyse parce que azali bongo chaîne télévision en tout cas to lobeleki kaka actualité to lai to la moki to moni mokonza mboka Fachi Beton notre président de la République a eu décision mokano ya kondima ba immigré ba yeza di Congo na mboka na biso Congo est-ce que mokano wana etukisi bana bana mboka Congo to esepesi bana mboka Congo yango na tala kiango na mozindo na lobi ete na biangani moko ya basala na nzai mosako libawe temeke ya lobaka bien au pesa biso ya di bongo bien no ya mituna na biso en tout cas merci beaucoup à Montréal LC mekana ko laksa baike invité spécial na yo papa Bower bonjour. Oui, bonjour maman Nadine. Bonjour Pela Bando Bazola Nabiso. Bon dimanche à vous. Nzamba Zalabi le Longotoli Bino Mingi. Tosepela Nabino Mingi. Pe ba Kongomani nyonso. Baola Nabiso na mboka ya Bapaya. Bando Baza na Brésil, Tobo Sanité, Bando Baza na France, na Belgique, na Hollande, na Allemagne, na Canada, États-Unis, na Turquie, na Dubaï. Partout Bozali. Tikanzambe Pambola Bino. Très bien, partout Bozali, Botika ete Kolo Mokili, Apambola Bino en tout cas, papa Boni Mama Yanga ni mokoma lelo l'équipe. Ouais, ça va, il est très bien. Toujours compté par la grâce de Dieu. Amen. Toté sur de la croix à la gloire. Magnola. Ngi Koloba, okokite comme la gloire et Nzambe, soko leki ne kulushute. Très bien. Tolobeli 4 points où esala ke mutabo na gloire, il faut bimana Égypte.
Après Égypte, il faut 400 mer rouge. Après, au 400 mer rouge, il faut côté dans le désert. Après, au 400 désert, nous côté na Cana. Sika moto akolanda wabi kepso ya Congo mer rouge za la raté. Égypte ya lité, Égypte on koloba nini, kaneli koloba nini. Non, ezali ba typologie. Ezali ba typologie. Voilà. Égypte ezali place bana ezali ba kota boum. Te sika moto akobika awa akobika tam. Ya on a deux exemple. Tu peux citer exemple Égypte ezali place Israël a kotaka boum. Ezala batu musu bana boum ya molimo. Très bien. Bazana ba prison ya molimo. Ezala ko la Égypte pour na ye. Nzambe moko akitaki po el bakino pharaon a libéré bana Israël. Nzambe moko pe faut appeler ça ordre ba libérer yo. OK. Yami bali faut 400 mer rouge. Mer rouge ma ezala synonyme ya ba problème. Tolobi ke avant ba problème e boma yo boma. Amen. Okufa pona ba problème te. Très bien. Problème ekolia yo te. Ya to tanga na mukanda ezali nzamba lobi ke no mai moko te komela yo. Ba mai komela yo te. Très bien. Soko kati mer rouge, to esko na désert. Désert ezali étape ya préparation. Nzamba zo préparer yo. Yesu avant matane kulus faki aleka na Gethsemane. Gethsemane ngolo ba lié du pressoir. Ba préparer ki Jésus pour matane kulus. Et désert ezali ya préparation. Et mutunyo so na kati ya désert, nzamba zo préparer ye. Azo préparer. Et na kati ya désert tozali na nzete mo babenga ngo bois d'acacia. Bois wana ebetela bakake ekonda. Ezaka na vitamine T. Mettons nzamba linga sala sanduka biboko ko zwaka nzete wana. Engelo ba na kati ya désert nzamba akoko tombola moto. Pe tolobi na désert o muta o nzamba zo lekisa moto, muta ko zanga $1000 ozanga $100 te. Parce que na bana Israël na kati ya désert pendant 40 ans makolo na bango efimba te. Bilamba na bango epasuka te. Après désert faut kota Cana, le pays qui coule le lait et le miel. Si ko kota Cana ngo zabe mboka ya bato, mboka la bino te. Mais nzamba la kai bino bokuzwa yango. Si ko kota wana kolo mboka baba géant. Obisika miliki ezalaka fourmi azalaka. Et si quand mafuta nzo ezalaka nzo ya zalaka. Donc il faut accepter banzo ibaso fourmi ba diota yo. Ozwa mafuta nzo ina miliki. Il faut bunda. Tolobi bitumba ya suka via buteza ba géant. Neto telemeli ba géant. Et Caleb a ebisaki bana Israël botika minir. Nzambo abisa biso en Égypte. Akokwisa ba géant oyo. Yo tolobi na materia il faut tambola na bato bazo encourager. Très bien. Bato bazo biso ko simba. Amen. Donc dernière étape c'est le Cana. Les 4 étapes pour mutambo na gloire, de la croix à la gloire. Très bien. Balobi pota mo bato bazali ko sunga yo baza ko fortifier balo baloke ko simba et non bato baza ko décourager yo. Ozana likanisi ya malamu kosala likambo moto abi aye kosimba lango to mote likambo eza monene mingi eza na niveau na ote ekosimba nite bato ya wana nde ko kata bango tambo bato malamu entouré oza malamu ko nganyoli kitoko sino to mama likambo na biso to moni zali bongo ba immigré ba ye na mboka na Congo mokano bukonza mboka zwana est-ce que bana mboka etukisi bango te. Bon, maman a dit baza ba immigré biso baza ba Colombie baza ebele. Mokonzi mboka aza mieux informé koleka ngai. Mokonzi mboka aza mieux informé koleka ba Congolais ebele parce qu'il est le garant de la nation. Maintenant zonga na histoire moi muke. Eza mukolo moko tant président Mobutu azala na bomboye. Conseiller na ye moko na bosani kombo na ye atuni kombo na ye moko ya mpongo bilo conseiller ya chef de l'état époque ya Mobutu. Atuni alobi papa awa yo parce que conseiller na ye aibisi président de la République. Abi awa yo o accepté directeur ya cabinet na yo azala Bisengimana azaki Rwandais. Au moniteur que chef de l'état zo lukela biso ba problème parce que ba Rwanda bazo ko bebele ti na cabinet na yo ba Rwandais bazo koma ebele. Et lukela qui même conseiller ya Mobutu a problème à l'époque là. Maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Ba Rwandais ba kota la mboka la biso depuis l'époque coloniale. Mobutu abane ko croire que lokola Habyarimana ozaki président ya Rwanda époque wana avant Kagame azaki Amina ye que ba Rwandais ba ko sala ye mabete. Et Mobutu s'imposait par rapport à leadership na ye. Maintenant États-Unis a s'imposaki na makambo ya ba étranger pour ba fanda wapi na mboka la biso. Mais bango moko na États-Unis okoki ko postuler te okoma sénateur. Soko ozali vrai américain ou américain d'origine. Oui, les États-Unis pour comme sénateur
aux la général ou colonel, il y a États-Unis, Américains, il faut la Américain d'origine. Ce que vous êtes étranger, vous êtes sergent. Malgré que sergent, là, vous êtes quand même Nicolo, mais au souk la banine capitaine, mais pour dans la colonel, général, sénateur, député américain, il faut dans la Américain d'origine. Mais pas le biso à on a Congo, nous avons eu des députés rwandais, maman. Député rwandais, sénateur rwandais, général rwandais, bourgmestre pays rwandais. Maintenant, comment un peuple nomade, parce que les Rwandais sont un peuple nomade, comment un peuple nomade, bakoki koya na mboka ya bato, aux allez pays moko souverain, va s'imposer. Neti makambo ya bande kwa biso banyambulenge na mulu ba osala ba marche partout. Okotuna nga kezo ba pourquoi mokonda mboka na début pouvoir na loba yi banyambulenge baza ba congolais. C'était une politique ya ko approcher ba. Très bien. Loko azaki na début ya mandat koka été kozala radical. Oh, les Nyamulenge ne sont pas des Congolais. Mulenge ezali kombo ya ngomba. Ngomba ngo zala na est. Okay. Bango tango baye kofana na ngomba wana kombo na mulenge, ba mikomi si ba Nyamulenge. Oh, na ba etini na biso ya Congo depuis ba koko na biso bazala, depuis ba kabola Congo, il y a pas une tribu. Etini moko kombo na ngo Nyamulenge. Etikala kozala te. Maintenant, bango, comment un peuple peut devenir, peut se faire une tribu par rapport à Kombo ya Ngomba. Nyonso wana ezali ni complot international. Okay. Tant que comme en 1997 entré à AFDEL. Mouvement AFDEL ezali mouvement ni ngi koloba AFDEL ngoloba Rwanda, ba Burundi, ba Uganda, bangonde AFDEL. Si on a ba accord ba salaka. Balobi, le sol et le sous-sol congolais appartiennent à l'AFDEL. Et le sol et le sous-sol congolais appartiennent à Rwanda, Ouganda, Burundi. Est-ce que vous comment? Maintenant, le plan, c'était quoi? Race ya touti, va coloniser RDC, va comme aider. Bakota awa bazaki mais bakota même dans l'église, même dans le moment de prière, nous avons eu des Rwandais. Bazo samela. Nzoka ne bakota kan esprit ya coloniser biso. Tellement Mobutu azalaki têtu, abano croire na force na ye, mais il ne savait pas que bateau bazo kote belé, pour basa nini, basa la biso mabe. Il a fallu quoi? Bakota baye kola lingala, baye kola lingala, baye kola français. Baboti na biso penzate parce que soko moni Rwandais ya mwasi. Azana bana ya congolais, bana na pena bana congolais. Parce que babota bana bilongika. Donc, c'est un peuple bizarre. Maintenant, tant que AFDEL est côté, il faut baser une idéologie. Il faut pas gouverner, il faut pas Mobutu, tant que Kimaki, a combattu bien. Mobutu a été tué par les Occidentaux. Mais bien sûr, Mobutu a gagné un bon moment, un jour pour revendiquer le pouvoir. Bah, quand il explique qu'il y a aussi le Sabatamakasi. Mobutu était parti. Babomi Setial. Babomi Jano Bemba. Babomi Papa Kanza Oazalaki bibliothèque vivant et histoire ya mboka na biso. Babomi ba étoile mingi ba musicien congolais ya biso parce que poison rwandais et kotaki makasi. Bakoti même na ba soldats. Beaucoup de soldats oyo ba soldats rwandais bazaki na sida. Ba ko pesa ngo basi congolais na sida pourquoi? Pour congolais bota mingi bana mibali. Génération bana mibali si là Rwandais ba yebele parce que na kati ya famille so botika ka basi na basi mobali azate boza shula makasi. Stabilité à famille à côté ya mibali. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ils arrivent pour nous terminer génération. Exemple, na kati ya Égypte, na Bible, il y avait un nouveau roi quand à côté de Joseph. ABC, ma femme sage hébreu, babo mabala nyo sa mibali. Parce que ba Israélite ba comme ebele. Ezali idée au Paul Kagame akina. Il faut que bomba génération mibali. Mboka tika la base, yomona mito tololoba, ça fait 30 ans bitumbeza la mboka ba bomi mibali ebele. Tolobaka basi, mais so tali basi ba tika le bene na mboka.
Ils ont pour exterminer génération mobimba. Donc, ils ont sacrifié la jeunesse. Bah, sacrifier la jeunesse, bah, c'est ce qui est balkanisation. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, bah, ancêtre, n'a biso, bah, rien par la biso. Makambo, bah, il va côté, parce que moment où on a moyen, bah, une idée, exact. Maintenant, problème, ni te ko bikalelo. Problème, on te zo bikalelo, et les problèmes, bah, ben, yango, problème, il y a infiltration. Très bien. Soki total na mboka na biso, ba papa na biso, ba koko na biso, ba foi na ba sénégalais, auto bengi ba ndingari. Ba foi na ba ivoirien, ba foi na ba ghanéen, ba foi na ba éthiopien. Ba éthiopien ba no senga ba mboka na 1990. Mais ba créer la biso ba problème te. Soko ke na commune na Kasavubu. La plupart ils ba nigérien. Ba créer la biso ba problème te. Pourquoi seulement Même la commune qui tient ça ba nigérien. Non, commune Kinshasa ba nigérien. Ba ndingari ba wara. Ba sénégalais. Ok. Ba wara ba ndingari ba sénégalais. Ba malien. Ba on est commune à Kinshasa na Barundi. Mais ba nigérien mingi za Kasavubu. Ba maison mingi mona ba teka ba pièce de rechange za ba. Mais ba toi là ba ya ba créer là biso problème te. Pourquoi seulement race rwandais il faut créer la biso nini problème. To fandi na ba nigérien, na ba malien, na ba sénégalais pendant 50 ans, plus de 50 ans. Ba malien musuna ba nigérien, musuna ba sénégalais ba kota depuis 1945. Missou depuis 1950. Ils nous ont pas créé de problèmes. Même les Libanais. Il y a des Libanais congolais. Aboti mwana koli atangi aibi lingala komi congolais, mais ba créer là biso ba problème te. Pourquoi seulement cette race rwandais qui veulent nous créer des problèmes? Ba infiltrer biso. Ba infiltrer biso neni. Missou ba yotanga na université Lubumbashi. Missou ba yotanga na université Inikim na campus. Misusu ba yotanga na académie militaire ya Kananga. Misusu ba kotanga école militaire ya base militaire ya Kitona. Yango mon époque ya Joseph Kabila tozaki na général moko rwandais azali na Kitona atiki sida na bana basi be comme les Mustafa. Et yeba ninga la kena mwanda bandi ko mwanda so ba na ba ko contredire ngaite. Et yeba ni Mustafa bomisi batu belé na nini na mwanda. Ozo mon infiltration wana. Ezalaki po ba yeba langue ba étudier biso malamu. Maintenant ba sali nini? Po susu ba bebisa ba congolais, ba rwandais ba exposer basi na bango kitoko. Lokola mibale ba congolais, ba ligaka ambiance na basi, c'est par là ba jeune ebele congolais ba kufi. Est-ce que vous mona idée wana? Maintenant, eloko oyo ngala sepela ki tika la même nata oyo ezali décret présidentiel. O Mobutu Salaka ezalaka le 3 juillet 1975. Mobutu Salaka nini? Na tango asayi. Alobi a interdit ba officier zaïrois nyonso. Oyo azali officier militaire ya armée zaïroise aba la moitié étranger te. Ok. Donc cette loi n'a pas été abrogée. Pourquoi? Officier congolais moko te ko kasayi a préféré aba la moitié étranger parce que basa ba étranger to boya a même ba bande ko nayi. Ba ezalaki moyen ko kima infiltration. Le 3 juillet 1955, ne Mobutu ataki décret présidentiel. Officier militaire, mon côté même il y a la police, même il y a armée à Kokoba, la femme étrangère. C'était pour conserver l'information, éviter la trahison. Bakadogo bakota ki a. Minga bakadogo ba banane. Ba Rwandais. Les Kadogo n'étaient pas des Congolais. Ba botina ba Congolais. Bana mingi ozo mona ba kulu no ba bana bakadogo. Ya solo za la papa. Ouais, raison. Na lobi l'état akangaka bakulu na nyoso azokanga atala ba denga. Parce que biso depuis to kola to imaka mokata moto machette te. C'est du poison rwandais. C'est du poison rwandais maman. Bakulu na mingi baza bana bakadogo. Bana makila ba rwandais bakata kabatu. Tala génocide basalaki na 1991. Bakata batu na ba machette. Et ce moment-là, si quoi bakadogo wana tellement ba sanguinaire baboti na bana na biso na bande na biso basi allez bana wana nde bakulu na ozo mona mingi bana bakadogo. Maintenant infiltration le kindeni jeunesse ya mboka na biso il fait tel ma po avenir ya mboka oyo ezo dépendre na bango donc l'avenir du pays appartient à la jeunesse. La jeunesse c'est l'avenir du demain ya mboka na biso. Basali nini
Occidentaux imposer biso société à indien et les biso basododo sikoyo jeune garçon bakoti na ambiance ya basododo kwiti nde ozomona ezoboma maintenant nasengi na bajeune botika komela basododo bo abandonne makambo ya machete teka ata mai teka ata eloko tia na mutu ata tondo ata sirage teka koteka secret ya mboka lote mpo na $100 na se bakwiti wana nde mingi batekeli bainfiltre na biso basekret à cause ya nini ya $100. Donc ne te laisse pas être manipulé par des politiciens bajeune lelo baza manipulé bapoliticien à cause ya polo na 2000 francs na chapeau. Est-ce que vous dites bajeune combien bakufi na bamarche ya bapoliticien? Ce n'est plus le temps pour se laisser faire na bamarche ya bapoliticien. Vous êtes des jeunes, élevez-vous. Bobo ya makamba bapoliticien na moment élection ba ko luka bino ba peso 2000 francs na polo na nini na chapeau. Nyonso wana ezosala esala malamu te. Maintenant Congo ezali patrimoine na biso. Congo ezali famille na biso, ezali richesse na biso. Il faut jeunesse et élément. L'église, biso batei, nous devons prêcher sur le patriotisme. Église du Christ n'a jamais été dans l'opposition. Église est dans l'opposition. Il y a un monde catholique, mais ça va aventurier. Mais oui, Chole aventurier. Ambongo aventurier. Mouteba on a aventurier. Oui, pourquoi? Bakombata Mobutu. Basala ba marche, ba bungsa ba sangue belé, ba jeune belé à campus ba kufa. Ba combattre Laurent Désiré Kabila. Ba combattre Joseph Kabila oyo, Kabange. Ba combattre PF Félix. Surtout les ba sangue banane. OK. Sur le plan sur que l'église catholique c'est une église politique. Est-ce qu'on y a dit que quand Basango Baloba en 2006, Jean-Pierre Bemba a gagné? Quand Basango Baloba en 2011, non, Etienne Tshisekedi a gagné. Quand Basango Baloba que Félix a gagné, Bachaka Batuna ba trouble et Zanga Moutou, Namakolo. Et on a bien sont des aventuriers. Ce sont des sacerdotaux. Na teni boye, mais na katia ba toje na bon bazala banini, ba arme. Est-ce que vous comprenez? L'église romaine, l'église politique et religieuse, l'église catholique. Nous avons trouble dans mboka. Faisons l'opposition, opposition beaucoup à la matière, qu'on réclamait ba bien. Ceux qui l'ip mati, opposant ba mettre en marche. Namino la Félix. Mais bon ça la paix marche pour l'ip mati. Bon ça la paix marche pour biloko sanini et mati. Maintenant le problème est ça. On se pose seulement au chef de l'État. Asali Mabé. Mais vous s'opposez na ba indien ou ils vont faire souffrir peuple na bino. Papa, toko tena mama ba immigré on a pas to zonga na moi sima moki. Wana lo bino malamu mais comment le ete biso. Te yango na ina chité mama. Chité comme ça tout. Yango na ina chité mama ba immigré. Vous donc ku fana nsala. Yango na ina lo. Te yango na ina lo mama. Ba Rwandais po ba bebisa biso bien kobi Kagame salaki. Ça fait 15 ans. A vu 6000 jeunes Rwandais. Ou Libanana ou Yamboka na ye. Atindi bango. Non, 600 jeunes Rwandais. 600 jeunes Rwandais, pardon, excusez. Atindi bango ba yekola technologie na bamboka papaya. Batangi technologie na Grande-Bretagne, na États-Unis, na Canada, na Chine, na Russie, na Corée, na Japon. Ba yekoli technologie. Ndenge nini ko manier biso. Est-ce que vous comprenez ngai? Après ce qu'on va faire nini? Bakende kotanga na bekolo wana na ba bourse congolais. Oh. Ba jeune Rwandais wana. Époque à Joseph Kabila. 600 Rwandais. Maintenant, nazali contre la nama makambo ndeko nyoso la nanga. Naza contre pour la prière de la nation nyoso. Et boutir l'autre na mboka. Je dis nyoso. Tout le prière de la nation et boutir l'autre côté. Maman tout le pour la nuit. Prière ici c'est la guerre.
Et ça, la manière casse. Pour tout qui est prière. Prière esilisaka guerre te guerre moko. Problème songolo que ne pas mokeli ne pas solution. Parce que même la guerre ya molimo pour la longue ça pas. La guerre ya mboka pour la longue ça. Prière esilisaka guerre te. Na peso exemple moko. Ba jeune rwandais bakelo otanga classe. Faut bien filtrer biso. Biso pe. Prière. Non. To zo pe ba jeune. To créer ba bourse, ba kele koye ko la technologie. Ezali guerre ya monde lelo ezali ya technologie. Parce que jeune na biso dans la dodo, zododo o kuna batili ya kotanga technologie. Mais yango nazo loba mama, yango nazo loba ce sont des choses que nous déplorons. Eza makambo biso do déplorer. Tant nzamba batini Moïse l'Égypte. Ayebeke ba Égyptien ba makasa ba nyoka. Très bien. Nyoka atie nyoka. Mabanki atie mabanki. C'est comme ça. Prière ici c'est la guerre. À la guerre comme à la guerre. Très bien. Ba beti yo pe beti. Très bien. Ba boki bombe yo pe boki bombe. C'est comme ça maman. Voilà, merci beaucoup Emmanuel Malamo, c'est comme ça. En tout cas, on peut se moi lindo qui ngaba non si lindo qui les coffres ne bitu pese nga bongo. Oh Emmanuel kitoko si quand on dit ka wana ba ngombe migrer wana papa na ngai. Ko yo mo kona mboka zi mo kalu ba ngoba ya wana. Oya biso maladie te. Oya so problème susu tu wana za pas ko kote me filtrer sous ma casse na mboka Congo. Est-ce que mo kano wana o mo kona mboka zui na lolenge na yo? Est-ce que asali malamo to to bika na kokolia malonge ya lite? Kolala malongo ete betelo malongo ela ito aba koyela biso suba te bele ba okuta suna kwa bongo. Est-ce que likambo wana penda mo na mboka abeti libanda te? Bon maman ngala za religieux na homme de Dieu na ko kona ne mo na mboka la miso abate. Ça veut dire moi breeding ezali mais non, je ne peux pas faire ça. D'abord, je ne maîtrise pas bien cette histoire. OK. Non, maîtrisons bien. Na habité politique ni ne ça la maman. Parce que ba immigrants là ne ba ya wana misu pe ba okine. Bon, so to bi pe to boyi ba migrer. Mais to bengana pe ba libanais ba dire ba pe ba immigré. Ba immigré bon so ba immigré. Ba sénégalais ba immigré. Boka wana. Est-ce que tu comprends? Donc pour nga total ndenge zo kendele. Total ndenge zo kendele. Mais problème ezali nini? Avant de critiquer, il faut maîtriser les camarades. Tellement je n'ai pas bien maîtrisé ça, je ne peux pas s'attaquer au chef de l'État. Je suis un religieux, je suis un homme de Dieu. C'est ça. Voilà, merci beaucoup. Toute autorité vient de Dieu. Si on attaque la mosala na mboka eloko lo sayi sumu. Bongo te papa. Voilà, toka yo ko papa to la muki autorité ko mboka Congo, ozali moko ya bana Nzambe oui to boyi te mozali pe mwana mboka Congo. Lelo soki lelo mwana mboka moko mabi bana mboka. Ezali bongo Congo ko beta ta musu concert ko sa molika mo boye pona ko tumba bendela Congo. Ya ndi drapeau Congo ndi moto eko patrimoine ke non biso congolais kombo lo kuma mboka yo kina mosika. Ezala ngo pe mabete parce que ça va banaliser ali moko ya bapandisa ngo voilà tout le monde bongo concert moi na yo frère na yo ndeko na yo fali pour pas aigle stade double stade de maman a dit pourquoi tu as la terre wala te la actualité on a chaîne télévision non oui mais terre wana pele za glissant je ne vais pas entrer vraiment bien sûr mais oui ouais bendela mboka libanda ezaka juste maman ba impression non par rapport à ba concert wala puis ba soutien na yo ko za mala o mitonga tali ta ko supa landa kayo o be mission fait ta mama kasi quand même pas soutenir nga pe na concert et ko za mala mo mboka yo en tout cas terrain wana maman a dit des glissants na boy ko kotango pe na boy ke ezala ki opo azabo bon papa est-ce que bike ba warrior ba rolanda ba linga ka ba tala biso oui papa na biso aboli ko pambola concert moi ke mala moté bana na ye bana ba warrior ba kotala yo ya mabe quand même sur le lot ba ta moyen moté pona mo bon ba warrior ko ba tusi ba gola ba tala mais série ya concert a pire de ça ka émission na ngapena senga o soutenir mais c'est que toi ma fali pour pas aigle na bomboka yo bon moni à part reconnaître ça Nzambe utula mutaza na artiste na linga voilà c'est ça la ngomba bete neti nga linga lwambo makia papa lo keli banda oui bon olivier lwambo makia te na linga bebe tana oh yeda ayoka na disute mais artiste mais quand même na keke oyo tene keke o ngaza mutu ya manda chance
tant qu'on parle de Fally et Ferry, bah on va y aller moi top. So bah on va aller aux au CPLA mi nana. T'es là, c'est pas la moto, c'est pas la bonne, je pas congolais. Mais impressionnant par rapport moi pour un concert du stade de France à moto moi la mboka de Banda directement du stade de France c'est pas donné à tout le monde quand même et puis il faut la qui a sali deux double stade de France allez-y comprendre la moto moi so mérité maloba moko et malamu pour quelque na tu na suka mboka Vraiment soki na obi na landaka ba actualité te na kosi nzambe pe na kosi nature. Très bien. Tolandaka na ba TikTok, tolandaka ba débat. Nasolaka mpe na ndeko moko ya mwasi mingi napesi ye mbote nasolaka na ye tosolaka na ye topesanaka bambote cpi odile manzaka ayebi prophète boe tosolaka mingi boni ye bien na cadre ya bacongolais voilà nakoloba ke soki artiste moko aki kobeta libanda drapeau ya congo nde ezoflotte eza honneur pour la biso mais depuis histoire ya mboko ebanda aucun musicien congolais. Tant on va congolais, afin na Kinshasa. Ok. Ils ont été collés na poto, mais aucun musicien congolais habite dans le stade de la France, stade de France, pardon. C'est un honneur mon communauté. Là, je demande à l'État congolais de soutenir. Ah, c'est un soutien bon, oui, comme ça. Non, soutien est à Gambo côté. Non, 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 maman n'a dit. Au PSG Maloba. Soutien est à Gambo côté. Très bien. Je peux te soutenir moralement. Très bien. Je peux aussi te soutenir na Magamebele. Même financer, c'est ça. Il y a un papa soutenir pourquoi c'est le Congo à gagner mon couloir. Très bien. Double stade de France, n'a habité musicien Nini Amon, n'a habité double stade de France, même Johnny Walde n'a habité sur Kassalango, même artiste Basili John n'a habité sur Beta des jours, je ne sais pas, je ne suis pas informé la côte à Pena Mojino Makaboalate. Mais hier j'ai suivi artiste. Alors ça la promotion il y a concert na plateau ya télévision internationale. Azo yemba na Yusundu. Azo interprété nzembo ya Céline John. Je dis waouh. C'est ça être un artiste. Très bien. Pas seulement un musicien. Parce qu'il y a une différence entre musicien et artiste. Très bien. Tu peux être musicien mais tu n'es pas artiste et musicien. Voilà. Nous avons des artistes et musiciens. Quand on a interprété nzembo ya mwana mwasi. Vous sentez que c'est le Congo des Akiwa. Très bien. Et à ça la promotion, il y a concert na mafinga te. Aleki wana pe a minimiser te, a humilier bato mosusu te, a wanga na pe bato te. Donc pour moi, c'est un honneur. Très bien. Étant que Congolais, étant que homme de Dieu, étant que pasteur dans ce pays, je le soutiens 100%. Très bien. Je soutenir rien. Premier jour, bat base à la pleure, deuxième jour, bat base à la pleure. Ba Congolais, ils ont pour honneur na biso. Kolandate onga na zabo, allez soutenir l'artiste. Pourquoi? C'est le Congo. Drapeau ya Cameroun, il y a Nigeria, il y a Comore, il y a Égypte, c'est le drapeau du Congo. Et flotté. Yami Balé, c'est l'homme noir qui sera l'honneur. Mindele basala yango te, mais ya sali yango comme l'autre fois tout le monde a ouvert son salaka double génite salamate. Lui aussi dans son tour il a la double stade de France et salamate. Nandimi bato bakoya après ba na kokoso. Donc pour Nangai premier jour déjà carton plein. Deuxième jour en tout cas courage à l'artiste. Beaucoup là en plus c'est l'Équateur. Équateur des gagné. Ça va vraiment côté où on a pêché courage na musicien artiste congolais fallait courage. Très bien, merci beaucoup ba warrior merci beaucoup courage ko utara maloba na monoko ya bosakoli en tout cas ba warrior bozaka béni ça va Indade en tout cas merci à tout le monde merci à tous mes fidèles pour la grande dame autrement dit la bosse de la presse le côté en tout cas nalinga bino tellement mingi papa si vous avez un mot de la fin parce que tout le monde a couché l'émission na biso pour l'émission à lelo mot de la fin tous à l'isanga tous à la bomoko soutenons-nous les gens
les autres. Très bien. Tostika guerre ya bafinga. De bêtises. Kofinga kabato. Ya malamu te. Ah, moninga azobeta double stade. Akangi, le msou après 20 ans, le msou oyo obeta. 50 ans. Donc, soutenir rien. Mutuna mutaza na particularité na. Congo, tu es kopesa mutu, force te. Tu es pe koyebisa mutu te, va avec la force que tu as. Maintenant, c'est l'artiste, va avec la force que tu as. Ozo honorer biso. Oza vraiment un artiste international. Vraiment, c'est le Congo qui gagne. Na pesi mote na bandero nyonso basala nzambe église corps du Christ. Bandero nyonso balinga biso, que Dieu vous bénisse. Très bien. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous mes fidèles. Merci pour la fidélité et patience. Nabino bozala ki wana et belé. Liboso la poste télévision nabino kolanda la grande dame oya manyoloko kaka lokote lingala epesaka mingi zuate na bazanga en tout cas. Mingi akoloba merci mangonga. Merci balobi ete awa libangeli kaka lisute to boya na biso mabanga mais en tout cas, papa a mérité. En tout cas, je te fais de gros bisous. Mon JMK, Jean-Marie Kaya, Tika et Nkolo, Abombelanga yo pour Mayosa, Nayoli tellement ébélé. Merci à tous mes fidèles pour la grande dame. On continue à dire laisser. Minga Kolo ba Messi Mangonga. Allez, Tosuki wana. Bisous là-bas. Bye. Les services de reportage audiovisuel pour vos mariages, pour vos collations de grade, anniversaire, deuil, concert et clip vidéo, pour tout